kolamuka eza activité soko lamuki na ntongo liba kopesa nzambe merci liba konetule kosanzore kobasa nzambe malamu kolala kolamuka eza activité ezali bongo petit déjeuner avec Proverbe 30 le messager de la bonne nouvelle. Bien-aimé, chaque tomo soki tolamuki tokumisaka nzambe azali lisekwa ya oyo bakenda na elikia ya kosekwa azali nzambe malamu azali mopateli azali monetoli azali mosanzoli eza na nzambe atombolaka lokola ye te eza na nzambe anetolaka lokola ye te eza na nzambe apambolaka lokola ye te eza na nzambe akokani na ye te komona nzambe malamu yo nde mobateli yo nde motomboli yo nde monetoli ozali oyo mosusu azali te yo nde nzambe na mawa yo nde nzambe na second touché yo nde nzambe na world affairs christian centre à la moisson mondiale yo nde nzambe na sentinel tv yo nde nzambe oyo olongoli biso angleterre omemi biso na paris yo nde nzambe ozobatela biso na baséjour na biso na paris zwa na yo lokumu netolama ozali kimia mpe esengo na ngai ozali elembo ya libateli ezali elembo ya mobateli ezali elembo esika nga na suki esika yo bandi yo mokeli na nyonso yo moyanisi na ngai mopesi beyano tonetoli yo tosanzoli yo tonetoli yo zwa na yo lokumu kumisama na yo sanzolama na yo nzambe mobateli nzambe motomboli nzambe moko te akokani na yo nzambe moko te abatelaka lokola yo kumisama na yo netolama na yo nzambe malamu mobateli motomboli zwa na yo lokumu mpo oyo oza nzambe malamu netolama na yo mpo oyo oza nzambe malamu oyo abatelaka oyo atombolaka tokumisi yo yawo tonetoli yo nzambe tokumisi yo ozali oyo avandi na motema na biso yo nde olingaka biso yo nde obatelaka biso yo olingi biso tokota na nkembo na yo tonetoli yo yawo tosanzoli yo tomona lelo ozala nzambe na biso journal lelo ozala mobateli na biso journal lelo ndima na biso mpe zonga na biso kombono adonai kombono el shaddai kombono narcisse de saran kombono cèdre de liban kombono nzambe malamu kombono mobateli totoli yo yawo tokumisi yo soki obateli te nani akobatela soki otomboli te nani akotombola yo nde nzambe na nguya yo nde nzambe eliki ya kosekwa nzambe wakende kosekisa lazare après 3 jours après 4 jours nzambe alobaki lazare sort tonetoli yo tosanzoli yo tokumisi yo papa yo ozali malamu netolama na yo yo nde lisekwa baoyo bakenda lokola balemo loto bayebi ete bakosekwa kolo tonetoli yo tosanzoli yo ozali nzambe oza na suka te ozali mosungi ya baoyo balemba yo opesaka ya likia yo simba nyonso na nguya eloba na yo ozali nzambe ya lemo loto oyo akosekwa na mokolo na suka ozali nzambe baoyo bakufa na eliki ya kosekwa kolo sepisa nyonso za kokufa na bomoi ya baoyo bazolanda sentinel tv baoyo baza na baproblème ya libala baoyo baza na problème ya ndako baoyo baza na baproblème ya ndenge na ndenge yo ozala nzambe na bango yo ozala mobateli na bango yo ozala mosungi na bango totondi yo yawo nzambe mobateli nzambe monetoli moko te akokani na yo moko te abatelaka lokola yo oza nzambe malamu ozali adonai ozali el shaddai totondi yo yawe tokumisi yo netolama na yo sanzolama na yo mpo yo nde nzambe malamu yo nde mosungi na kokamwa yo nde motomboli nzambe oyo abatelaka nzambe malamu nzambe mobetani nzambe motomboli tonetoli yo yawe na ntongo na lelo tozokende kokumisa nzambe toza toujours na paris alors bato nyonso baza na posa na nga bozozwa nimero na nga mpe samedi nyonso nazoyamba na église esika tozwi église awa ezali na 18 chemin de vigne 93 500 na Pantin métro 5 station Hoche bis 151 arrêt chemin de vigne RR ezali gare Pantin bis 151 chemin de vigne tramway ezali T1 station Scadrille la Normandie
B151, arrêt chemin de vigne. Chaque samedi, Nazali Wanava, Tina Ozonga, chaque samedi donc de 14h à 18h, Nazawana, Kouyamba Batou, Bana, problème na patin, Pembe Nikaka place Patbaya Olia, en face à place Patbaya Olia, Gabriwana, beaucoup à l'église, mon ba Sri Lanka, Bazawana, Banani, toujours partagé on a Bango, donc tout ça, pays Lelo mardi, lobby apôtre Liokwai, Koyipsanga ke abundi na mukolo na bayer na ye, yokani ke séminaire et kozala me kozala kaka 3 jours, c'est-à-dire mardi, lelo, vendredi, puis dimanche. Donc, bao nous baza côté choisir les rois, bao nous baza na invitation en tout cas bozala parce que proverbe bozala na choisir les rois mardi à lelo à partir à 18h, puis vendredi à partir de 18h, puis dimanche à partir il y a 10h, je crois, tous à la wana, mais n'importe de parentin, na samedi à partir il y a 14h30 pour nous faire. Les autres beaucoup plus sur Kindumba ya Molimo. Kindumba ya Molimo. Kolanda ba pasteur té par rapport à Combo, par rapport à l'église, par rapport à l'Ekamusongolo. Ils ont un pasteur mon côté à Koufa pour l'église. Ils ont un pasteur mon côté à Koufa pour Big Sabato. Que la nature puisse nous enseigner. Ceux qui ont eu cure, il y a hôpital. N'importe quel hôpital, il y a Mundele. Ok, au Sangisango, na cure, il y a Bokoko. Et au peut sans autre nom bien té, au Sungayote. Bo tout n'a pas l'expérience ya kozwa kisi ya bokoko na kisi ya monanga basangisi babika te bakufa ezali ndenge moko na biyamba yamba bisalanda landa bisangisa sangisa Bible d'ailleurs ezoboya ke mutu sorry biso ba pasteur to tia batu maboko précipitamment te pe batu o basambelaka bakende batia bango maboko na n'importe qui te avant au kende pas pasteur avant l'église tuna nzambe nzamba lobaka ndeko kosangisaka jamais ba pasteur ozolanda pasteur proverbe olanda su pasteur litungulu olanda su pasteur Esaú olanda su pasteur soki nani soki visidie soki na non zala na conviction soko moni ke place yo zali bozoba na bango kindoki na bango esepelisi yo tikala wana. Mais la Bible est ba bima na milia bandoki bima na milia batamisala mabe. Alors il faut pas koluka ko sangisa kisi abokoko na kisi hôpital anzambe ya munganga oyo atanga classe. Alors Bible lobi que je ne te confie pas à l'homme. Bible est ba bien ne te confie pas à l'homme sauf au oint de Dieu. Bible lobi maudit celui qui se confie à l'homme. Mais nzambe atiki basali na ye pour ba pesa ba solution. Alors, vous voyez, vrai ou faux serviteur, premièrement, il faut la remplir de la puissance du Saint-Esprit. Au milieu, vous allez noter, vous allez distinguer, mais moi, vous avez le Saint-Esprit, vous flairer, vous avez le danger, vous avez le côté ali. Alors, quand le Saint-Esprit est à côté de vous, pour obima bisika mabe. Alors, vous belé, bisika bokenda ko sambela, bisika bolanda ka batu. Bokenda ba combat, bokenda ba pain du soir, bokenda ba l'église à bateau nous surtout oyo ya mabe, bateau nous surtout ba sataniste, ba walesa bateau na nyonso. Mende konanga soki oleki na délivrance té ato changer 15 000 pasteurs. Soki oleki na délivrance il y a un vrai ouinté, un envoyé de Dieu té. Vina yo obanda ko rompo kaka. D'ailleurs obanda lota ka bandoto nzamba zo aksayo. Qui place wana bozaza place mabe pe komona banda au côté de l'église wana so bozaki na vie à couple l'air bozaki na l'église wana te bozaki malade mais banda au côté de l'église wana rien ne marche pe komona que même finance na bino comment bloquer komona même bana na bino vie na bango za bien te komona même yo moko koma ko bela kolota bandoto ba menace bazo bango mabanga bazo bundisa yo bazo landa yo ba mari de nuit ba femme de nuit parce que yo kenda ko soutenir église oyo Batu bazanga Saint-Esprit, Batu bazanga nani mbuya nzambe pe baza banvoya nzambe te. Alors bien aimé,
ngonga oyo mosali na nzambe aza awa na Paris ezali mpona nzambe abatela mutu moko akutana na mutu moko mpe apambola mutu moko nalobaki nakomisi Paris deuxième ville nanga à part Manchester na Londres Paris eza esika na kotravaille makasi parce que awa baambaza ebele oyo baza na posa ya nzambe mpe baoyo balandaka Sentinelle TV toye mpo tomema expérience moko epa na bino mpo te bomoi na bino échanger na ndenge tolobaki ete second touché nzambe atouche sumba mibale mpo bomoi no échanger et je crois baoyo bayaki na 2 journées ya second touché oyo ezalaki vendredi le 5 avril et dimanche le 6 vendredi le 8 et dimanche le 10 avril na la Courneuve bapalpaki bamonaki loboko na nzambe pe batikali na biso bamama oyo ya bana Sentinelle bamama oyo ya World Harvest Christian Center la moisson mondiale toza toujours na bino donc samedi na kozala wana adresse yango oyo esika na yali pe na kotindela bino ba texte message pour na kozala wana po tokutana pe tosala émission pe tosolola ndenge nini tokoki impacter Paris, ndenge nini tokoki komema réveil na Paris, ndenge nini tokoki changer les alentours de Paris, ndenge nini tokoki changer bateau yo bakomisi église esika na bango ya koloka ya kofrene ya kopepisa bato nayebi ke bitumba oza makasi bademonia bato ya saloka bato ya misala mabe bakosepela te comme toujours bakocréer bahistoire bakokocréer mais biso tozali bawe ya nzambe toye awa na mission ya nzambe toye mpona kopambola kotombola doto tikaki ndumba ya molimo eza bien te lelo osambelaki awa lobo osambelaki kuna lobi kuna ozalaki pa songolo lobi kuna ozalaki pa songolo lobi kuna ozalaki wapi lobi kuna okendaki boye ezali mabe mingi et puis bien aimé soki oleka na baeglise oyo eza na bapratique franc-maçonnique église oyo bapaster bazali batomboki bapaster bazali baaventurier bapaster bazali bapaster ya bale ya franc-maçon ezosenga okutana na mosali na nzambe solo oyo aza na onction pour délivrer yo pour kangola yo pour alongola milimo mabe oyo ezali wana bopesa biso confiance ndenge bozobenga ezoza malamu tobaki ke la nature est enseigné bino okoki jamais kosangisa Congo bololo na Nivakini ekobebisa vi na yo okoki jamais kozwa matiti ya bokoko ya patricien na médecine oyo ya mboka mondele soko sangisi bokoko na médecine okobela nzoto na yo ekosipote te yango nomoni na kolala kolamuka lelo to na petit déjeuner lelo nayaki kokebisa bino sur bokeba na kindumba molimo bato ebele bakomi na milimo koluka baprofete na Kinshasa kosenga bamai kosenga mungwa kosenga mafuta kosenga babiloko bamisusu bazobaka bango bamisusu boye na boye oyo ezomema litomba te ezobomisa vi na bino. Moi je vais vous conseiller que na ndimite ke moto aza na Paris nzambe akopeseka la solution fois que lukango na Afrique non na Paris il y a encore des serviteurs de Dieu au bazo craindre nzambe na diaspora il y a encore des serviteurs de Dieu au bazo craindre nzambe bo pesa bango confiance moni problème na minezani soki boyebi ke pasteur wana ake kosimba biloko azosala ba miracle ba extravagant azosala ba montage tout et tout bokei kosopana na présence na mbongo mais soki boyebi ke pasteur azoteya solo aza moto nzambe alingi boboto bokoya bokangi maboko bolingi kofinanse te bolingi ne dobino bato oyo nde bozo aider mosala nzambe te lokola biso ba proverbe tolobi tosengaka mbongo te bato mpe bazopesa biso mbongo te mais bayebi te ke sale fukufuta bayebi te ke fuko kolala na hôtel ezali boye transport no tout et tout alors bien aimé merci les ana bato so bazo comprendre ba ali nzamba pambola bango mais ana ba bisusu soki akeye pa baventure azwi kesi na ye mobima memi soki aye place makambo eza solo azotala on dirait téléspectateur alors bino bato bozo encourager ba faux ba pasteur bino bato bozo encourager ba sataniste bino bato bozo encourager ba pasteur abal et puis na limite que prophète oyo monate mama prophétesse oyo monate o azana Kinshasa azali mutu apasi azali mutu conjoncture ezotindika ye asala bisala sala yango omona azotinda bino meme otindaka ba mandat mikolo nyonso mais résultat zate mais biso toza génération asika génération bato bazosalela nzambe
parce que toyoki mongongo na bino. Et le baki nango maman moko ya kilobi l'air aussi si prière abi azobenga cousine abi j'ai rencontré une génération, la nouvelle génération de pasteurs qui n'ont pas besoin d'argent mais qui veulent votre disponibilité et que vous leur donnez confiance. Biso tozana posa mi soloté, tozana posa ya disponibilité na bino, tozana posa po pesa biso confiance. Yesu nde azana posa mi solo pona mosala oyo ekende liboso. Mais biso tozana posa mbongo na bino te, tozana posa présence na bino. Yamana bien aimé, ezali mawa mingi kokanga na ba pasteur oyo bazotia kombo na bango liboso batia kombo azi Yesu te. Ezali mawa mingi kokanga na ba pasteur o bazo faire croire bino ki bango ba faire des miracles. Ils ont un pasteur mon côté à Koufa pour l'église, pour mon pour nini, c'est Jésus qui est mort pour l'église. Toluka Yesu, to kangamana Yesu, to tika makamoko sangisa ba pasteur, to tika kolanda ba pasteur. Lokola ndenge banzinzi balanda ka manga. Non, mwana na Nzambe il faut yeba esikani ya otia lokolo. Mwana na Nzambe il faut yeba pasteur nini ya kolanda. Mwana na Nzambe il faut yeba mutu nini o ya kosalela. Mwana na Nzambe il faut yeba église nini ya zokende. Mwana na Nzambe foyeba molimo santo azobani pona pasteur lokolo landi proverbe na Sentinelle TV tuna Nzambe so za na communion fraternelle na Nzambe akotalisa yo ki est proverbe akotalisa sikani kokeni mais au mona bato mususu aye azolanda pasteur azata na révélation te azata na likambo te aye bia te loko moko te mais azolinga kolanda mutu wana. Alléluia, une pelouse complète. Alléluia. Soki okomi esika bato bazo sambela tunaka Nzambe akoyebisa yo eloko nini ezosalama na bomo ya bato wana. Alors soko za mwana na Nzambe solo kangama na Nzambe, Nzambe akobatela yo, Nzambe akotombola yo, Nzambe akozala na yo, Nzambe akobatela musala na yo, Nzambe akotombola oyo nyonso tozosala. Kolala kolambukiza bitidi te. Soki Nzambe abateli yo omoni tongo ezali grâce à Nzambe, eza bolamu na Nzambe, eza monene na Nzambe. Tolobaki ete second touché, ils ont continué na côté à choisir les rois kuna lelo mardi, lelo mardi toza kuna, donc mardi les 12 toza kuna, et puis vendredi soso prochain toza kuna, pe dimanche toza na église Liziba et pas y apôtre Lioko avec Proverbe 30-30. Alors, souci nange ali to kutana Nzambe azana message moko pona yo yaka koya kokutana na Proverbe te me yako kutana Nzambe ba o ba yaki na les bourgers akumisi Nzambe pe to lobi ete chaque samedi ti na ozonga Angleterre na kobanda koyamba bato na patin kuna na 18 chemin de vigne na Pantin. Donc ezali bongo na métro numéro 5 station Hoche bis 151 arrêt chemin de vigne. Ezali juste en face ya esika ba congolais bakendaka kolia taba esiko babenga ngo libulu manzengele. Donc tout ça à diagonale wana. Donc Proverbe 30-30 en plein Paris. Ceux qui ont journaliste aux en posa et a interview kutana na Doudou pe benga na numéro nanga ezali 06 41 48 43 16 wana ezali numéro nanga numéro mususu ya lika ezapi wana tanga na se émission ko monango Nzambe nanga leka ko batela bino Nzambe nanga mona bino kolala kolamuka ezali habitude te kolala kolamuka ezali bongo masolo ya Nzambe na bana na ye kolala kolamuka ezali bongo polingo na Nzambe kati na musala na biso kolala kolamuka ezali bongo Nzambe azobatela biso pe petit déjeuner ezali bongo émission eyaka ko réconforter bino émission eyaka ko tenir bino compagnie pendant la journée émission eyaka ko fongola bino porte ya journée ekotisa bino na bonzambe botambola na bonzambe Nzambe abatela bino esika bozokende bombe explosé te bana na bino bokei pe bozongi ezala bénédiction bazala protégé bao ba osimba mituka bao ba komema ba voiture ba komata avion train métro RR tramway batambola na kimia bazonga na kimia le ba ozonga na ndako bakoloba Nzambe ya kolala kolamuka abateli biso Nzambe ya Sentinelle TV abateli biso
nzambe ya Word avec Christian Santa bateli biso nzambe ya prophète Akoub na église la montagne des Oliviers et bateli biso vraiment nzambe ya pambola moko na moko azo assister biso moko na moko azo benga biso moko na moko a considérer biso moko na moko aye na ba réunion nyonso to tosali nzambe na nga pambola bino ezalaki bongo kolala kolamuka eza petit déjeuner depuis Paris na porte de Clichy avec Proverbe 30. Merci, bonne journée, bye bye.